idéologie islamiste et extrémiste aussi, qui use de violence et d'atrocité sans raison, parce qu'il n'y a même pas de revendication derrière ça, pour nuire à nos populations. Et cela demande une capacité énorme de nos forces de sécurité et de défense, une formation qui renforcerait leurs capacités, une formation également dans le renseignement, parce qu'il faut retracer toute leur communication, leur déplacement. Nous les avons mis à mal à un certain moment par nos forces armées, mais et nous les avons dégagés de tout leur sanctuaire, d'où ils partaient pour semer la désolation. Et maintenant, ils se sont reconstitués en petits groupes et ils infiltrent les populations dans des villages où il n'y a pas beaucoup de protection, parce qu'on ne peut pas déployer l'armée partout. La République démocratique du Congo est un très très grand pays. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction? Et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins du Rwanda. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain et après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? Qu'est-ce qui serait acceptable, pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais? C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda, pour le pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable. Mokonzi alisanga oyo ya CENI lelo komikitisa tina likambo modele oyo bilenge pe bakozwa bango bakokenda na bango bilenge yango ya PPRD. Eliezer Ntambo alekaki liboso na yo awa abelelaki pe awuti koloba bango na tongo yake selon ye PPRD oyo bazali en connivence avec M23 bango nde bato ba fabriquer M23 eza maloba na ye aza kosenga lelo baboto la PPRD mokanda ya koexister lokola parti pe bazwa bakadre na bango batia bango sous haute surveillance. Makanisi no eza nini na nyonso eleki ya liboso mpona ndeko nanga oyo eza koloko te olobi oyo ezali koloko te ezali lokola yo mwana na ndako po papa apesi yo gato te papa apesi yo mbongo te ya kelasi oke kozwa bakuluna po boya bobebisa ndako bakuluna babebisa exactement la même démarche. Ye moto azali elembo ya démocratie asalaki maponami mokonzi ya seni abimi azai parti na ye soko balobaki na okoma premier ministre bapesi ete soko azalaki na carré minier babotoli soko pe bapepele comme ça mais akenda na opposition oyo eza opposition te ezali même rébellion te ezali traîtrise et de la part ya mwana mayele lokola ye moto ya pesaki mboka ya biso lokumu parce que baza kobenga ye partout
employé ba relation wana siko contre mboka naye wana ezali koloko ndoki obomi tata na yo me moko bakokunda yo bandi kolela te ndeko nanga azonga amibimisa parce que M23 eza te ata nani alobi te M23 ezalaki vaincu. Donc ça signifie que oyo ezande ba soldats rwandais balati ekoti ya M23 po bakanisa ke eza ba congolais. Donc aki pana ba rwandais ba oyo baza ko attaquer mboka akolinga ke bandeko na ye bakufa ba mama na ye ba violer bango ba elekelingai oyo ezali lokola koloko. Pona makambo ya bandeko bazo katsa balanda bilenge oyo bake pona nzala nakanisi totala pe makambo nyonso oyo secrétaire général adjoint ya PPRD alobi eza mawa eza lokolo mobuta za loba un pied dedans un pied dehors MLC apesi ndakisi mambake yaza moto na biso te toboye parce que c'est contraire à la démocratie. MLC asali opposition awa na régime mais sikoyo ye akekuna pour la rébellion, c'est contraire à la démocratie. Et loko yo tokozila population nyonso akozila que PPRD par la bouche autorisée lokola yé to secrétaire général Chadar to peut-être l'autorité morale na bango alobate biso to lingi toza ko dénoncer traîtrise ya bato wana soko balingi komi opposé ba ya na kati mais oyo ba explication a pesi oyo eza ko moto mokaza un pied dedans un pied dehors etikala ke ba mukete nalo ba eza ko tiola bato etikala mukeke aseka oyo ba na français eza ko rire soukap c'est-à-dire ami batami azo seka mais bato bazo monate vis-à-vis na intégrité ya mboka na biso vis-à-vis na intégrité physique ya bana mboka. Il n'y a pas de compromis. Un agresseur, c'est un agresseur. Agresseur wana Rwanda. Agresseur wana ba occuper territoire na biso. Agresseur wana ndi baza ko boma bato. Agresseur boyo sikoyo kenda kuna. Ah po tango akoya akopesa ozongisela carré minier. Akonomé au premier ministre pour ce que vous savez beauté dialogue koya bon mais le pouvoir sur le sang des innocents. Où est Koloko? Kabila nde mokonzi ya PPRD. Ba autorité ya PPRD basée. Natangite na lobby soit secrétaire général, Chadari, soit secrétaire général adjoint, sous autorité mon lobby, soit Chadari, soit autorité morale. Ozomona Kabila loko la première suspecte na makambo. Ngai nazali pe juriste. Moto nyonso aza na présomption d'innocence. Pe compte tenu na personnalité na ye. Azali ancien chef d'État. Azali toujours sénateur à vie. Toko komituna eske ye akokota makambo wana. Wana totika anera sa musa na ye wana na kokota. Mais pour l'instant, et l'oko biso toza koli. PPRD a pris sa position encore ferme. Oh, l'obéli à Cambere, talisi qui a soutenir des marches à Batou. Un pied dedans, un pied dehors. Alors, qui s'y pense que PPRD est dans la rébellion pour à Pessi Makanisi, Yakobo Yate. À défendre d'ailleurs des marches na bango. Qui va libre à Kokenda, Nenge Bato Mosupe Bakenda Réunion sacrée.